Voilà, na marchera na liberté. Nazana vraiment tissu. Bon, avant de continuer, deuxième question, troisième question, pardon. Nena Lobabou. On a posé question Moko. Robino, Mundibu. Vous en pomme na fait rigolo. C'est écrit dans il y a ma kamasulu, il va génier comme casse ou cartonné. Ils ont un travail chaque jour. Au moins, on a attendre 7 animateurs. 7 animateurs, bazakuna. Chaque jour, la Suisse a bon kamotu. Chaque jour, on a 7 animateurs qui ont maintenant webisao. Et attends, mon côté de ça, boy, ayana crier. On a un petit micro. Tant qu'on a Suisse a bon motu. Et là, que je été, on a comme monsieur Samitu, on a créé ba plan nga. Vous comprenez? Donc pour la musique, na oloba musique ça musique mais c'est bon, on est dit ba travailler té. To rolo ba bongo. Parfois avec le temps ba comprendre nga. Likambo kolia ko comprendre poso lelo moni résultat. Likambo kolia bitabe poso lelo moni résultat. Likambo kolia ma vous comprenez lelo moni résultat. Mama yo 4 lettres au monio loko tiango 4 lettres. Alors Robino, pourquoi au tchaka vocal la pamba na maison merci Molongwe? Olongwa parce que ba personne nzembote. Il y avait les gens au ba frena yo, au banga bituma yango olongwa na yo. Robino osa reprocher combien un peu orgueilleux. Nous sommes le journaliste au milieu du peuple, de la population, nous écoutons les autres artistes. C'est comme si Angola, des génériques, et Saline Tikara, moi, je m'appelle Kalikolo. Expliquez pourquoi d'abord ça, et puis pourquoi le vocal moro longa maison, et puis au pesanga droit d'auteur nanga. Robino Mundibu Moutinho soto ebi 4 lettres à sida. Robino Mundibu Moutinho soto ebi le rozo ba concombre au comparé ngona eloko wana. Plan. Oyo yebe. Robino Mundibu le bazolo babitabe balia ngona posote, ça dit au comprendre maman elo ngala. Likambo kolia ko comprendre poso lelo moni résultat. Likambo kolia bitabe poso lelo moni résultat. Likambo kolia ma vous comprenez lelo moni résultat. Mama yo 4 lettres au monio loko tiango 4 lettres. To pesa ngo tege musique to sala ngo te pona mutu moko. Net na regretter artiste mo munena mboka oyo asala vrai nzembo moya bien. Mais c'est comme ça s'attaque à mutu moko. Nzembo na yoka ya vieux jaloux. On comprend. Il y a ba jaloux ba sakana mokili. Mais soko sala ki yango na forme que no sangisi yango ba jalousie ya ba forme belé, ya ba tebele ngai zo tamso ampleur moko boye. Ya mystique tane tinga na imba chanson lubi lu asomi mutu ka po ba yeba ya e. Na imbela ngo mutu moko te na imbela bato en général. Et ça mutu moko ta ko yemba tu jara nzembo ane tia libela. So mutu ayembe on sait qu'interpréter nga. Sona pembeni ba okitsanga il faut naza musika o mutako simbanga te on comprendre et siko na ebite musika ngo yozolo beleza ya musika ya jardin tala pesa ngam mabiso andimi moi eloko mo musika moi disons osimbi gwamo musika o mutu mo asimbi o makasi quoi hein mutu mo asimbi vraiment o asali que non et propulsé au mikolo. Jaloux, non, le microbe est sans jalousie, neti présent na biso ferré, a imbanzembo vieux jaloux. Nga siko na ye nango microbe. Siko microbe nanga ezali ke non? Te microbe eza mutu tu neti yo pendo za bozana batu mo botam so balinga kote. Abengi tamsu mutu na yo. On a posé question simple, yo microbe ya nani? Na bosani, mikolo na no microbe. Bosa nini? Na mikolo na microbe mutu te pona linga batutu. Voilà c'est les microbes. Donc c'est les microbes. Microbe na yo na musique oya nyonga yo na maison mère natanga komone likambo kolia ko comprendre poso lelo moni résultat. Likambo kolia bitabe poso lelo moni résultat. Likambo kolia ma vous comprenez lelo moni résultat. Mama yo 4 lettres au monio loko tiango 4 lettres.
Salut Nabino surtout au CPLA on a www.clebois.com, c'est-à-dire Freddy Akimbarara derrière actualité. Les bonmonara Freddy Akimbe, l'équipe propre ya Onge Akimbe, Moninga Yannick Tantou de Weber, Yannick Nzanga, Rémi Yang, Alaïbanga, Fenanga Moko. Chancel Mbemba, merci Nayo, Oyaki, Osali Parcours, malgré Osaki trop embrayé, mais au Bengate, Nebikengana au très digneuse à rater, Evra Bissango, l'homme à la Porsche Cayenne. De la nation, un bon tonton, l'homme invisible, immonable, Papi Guéné, Pichou Mangaya, grâce à la reine, Matika Songo, pourquoi pas Nayo Bel Dambeteke, vous avez moins belé, Oyo, Herman Ampoyo, à Souko la Rabiso, à Salaram Salana Kitoko. Lelo Naza Awa Shekali, sur Willery, avenue Croix-Rouge, Néo Luka Robinho. Robinho, Mundebu, Mobali ya Pembe, Aosala Babilo Nae, Azobini Sabatu. Azo sala badloko yo ki note Juliano Erkamel Chili me 14 au CPLA Sandrine Mopene puissance la patronne aux Obina DS Lunga leader à chéri na Montréal leader international ya ba chéri on est toujours ensemble pourquoi pas tous là ensemble na yo caprice bolingo moko bien Sandra Linda Monamo mbio aspect Nazanga mokote nazana bandeko na ngai nazana omba potongo nde to mesango lobaki note komba cage platini chipambalo un bon tonton les royoka omba potongo oya numérica TV mais ngolo to sa système a komba cage mais komba cage lelo le rôle biloko moko zo bina mawa biloko moko zo ezo kende batu moko boy ba 4 lettres banini ya ona sepela na benga pe Jordan. Il y a éléphant, CPP, Poupoula, communication Poupoula, Nazanaye, Bangomoro va se présenter bien parce que Eliezer, El Marador, Moutunangaye, Fredjo Mosengo na Lyon, Oibikara, Omba Potongo, Deniko. Kito Makasi Freddy Akimbe, merci de la parole, merci na Yemo, on a bien les big boss de la nation, Babi Kolo Masolo, Kolo Kwanga quoi. Kolo Masolo, leader na bangotu de la nation, merci pour cette opportunité de pesanga dans les canaux club mais kalaming pété bon on a peu émission on va poto on a collection et ben nous les capé na club pour collaboration oyo featuring oyo ya combat cage et matatema likolo mingi espace il faut mon na cinq vraiment demande na de la nation en direct il y a émission oyo vraiment izolika vraiment Freddy Akimbe tozana ndeko na biso babi yeto bien ke lifaye njoko sala arabu nzoka sala arabu babi do dane kota lelo na kalibo boduga na Willery na PCP parole aloba mena profiter ko pesa na mbote na Evra Bisango l'homme à la Porsche Cayenne merci babi kodwana izoma ki maboko ezaki dollariser ki to makazi merci na bino nyonso merci na Kasia muyaya tozawa nanu tozo kota combat cage kala mingi na pesi confront na ngape le combat cage za 3 personnes contre face à l'artiste. Merci beaucoup Nderonangai Omba, merci beaucoup na Freddy Tikangana na benga Cleboa, ndenga ke bongo vraiment merci ndenge ba pesi biso opportunité ngai to le kasusu na Cleboa ezali solo a doda nekota wa doda nesi ekoti na simisi mbongo na miyibi naza kolela mabe naza lelo awa to tune ba question ndenge yango ezali en tout cas merci na bana tout ya poto na obwaka mutu moko ndenge Nderonanga pesi ngai l'homme à la Porsche Cayenne. Freddy Moro Bakisara Oetikali, Evra Bissambu. Voilà, Evra Bissambu, l'homme à la Porsche Cayenne. En tout cas, merci beaucoup. Tu vends à Wakalamingite, tu repelles moto. Tous les cas. Na loba na bino na nos nanga nazana Robinho Mundebu o tozana e Jennifer Ndongala osenga inga nazwa e donc nazana e Robinho Mundebu boni. Tout est bien. Tout est bien. C'est bien par rapport il y a album na o bimaki ou bien single ou bien kabaye yo na ba bloko na mso sala ki wana tout est bien na position tout na album ndenge bimina mte na ndenge nazo misaka ba yo tout est bien na mukolo album nange ko bima nyonso ezaka bien mais ngalinga nanu mwasi na banda ye nanu ça na bibongo par rapport à na kati ya train oyo et bosanisanga passe
Ouais. Donc train wana comme on tout est bien. Donc na kota na kata train wana. Donc nyonso na kuta na ngwezaka bien. Nyonso okutana nango eza bien mais ngalinga mwasi nde azwa ye akarese ye asala ye nyonso tu bongo nga na oyaka na komba kage komba potongo samsana oti mbote lisusu na bainternaute nyonso bazolanda biso Robino Mundibu oyo eza déjà troisième fois, deuxième fois si je ne me trompe pas, tout partager, tout collaborer, toute sa conversation. C'est un garçon déjà na félicitations déjà Mundibu, félicitations à album, félicitations album nangana ne bimite. Pardon, félicitations na nini comment ba générique on a surtout nini yo nini comment on la faute na ote. Faute ya bato ba okantisa ke no mambo na sala album des. Vitesse makasi bondi. Et la musique oyo ngamo ko na lia lisa ko na bossa. Omongi a boyaki na ide to zwa oya muke. E bino mo bo comprendre bo bossani. Ndo bina na biso. Donc ndo kakende ko loka bossani ke tongo etanaka quoi. Donc voilà, musique kangi bino. Eza musique ya bien. Et donc voilà, ya ngozo mona ke zo bima. Moni ke to yaki na actualité ba générique. O mi balé bimi ye yona tirette. Le fona kimbe to binaka mo bobala bo pikiliki. Mais kala mingi ta bogi sous 4 lettres ye pour la maman ngalula ye. Donc voilà quoi. Donc Robino Mundibu oyo na sala ka musique. Et au moni so na kata musique. Chaque jour bando botaka musique. Bando bota musique et musique wana bando étouffé. Na moi muke otozwaka ta msomo na nzambe ya pamboli. Ozana makoki afuta ba studio abendo mona plus vite. Okokoti studio futi studio. Mais tant que le rôle na kangisi ba norme tout est ba a tout est au faux album nanga ebima yango zomona ke na kotikaka fanatique bongo te na oloba te ke nonde na bo fanatique fan des la ka disque ezela team ko le disque ebima tamso disque ebima lelo te mais ce qu'on a se retrouver tamsuke na studio ba générique na beti tamso na combien temps na 6 générique on a beti bien on se comprendre ba pis pona ngana mona cri ba umisa hango te cri so zo ngombala mo faut pesa ngo le lambalé parce que cri zo loko zo koma na mabele et au kimisa moi idée na ngamuke côté générique to le banana au générique na ebité ko vana pe monda na kaluji nde salo boye to nde po biloko zo bimisa wa na ebité soko sandile ngo wapi soko obeti biso biloko pe na mo lo mo pe kalozongisi ya kala vraiment kusimi ba nostalgie na ebité ko vana kana kaluji moi tant vanda ki na ende be explication so yo to comprendre ebike to comprendre soutien générique c'est gâté non bo comprendre nga pe kala mingte na chant pour kimino ko tona on dirait te soko lingi pe oyoka ba chant danger zali ba kalata wa ezali ba bis encore ezali on comprend ba tata moi si ezali on comprend tata moi ça c'est des mois na ezali nani c'est des mois ne pas nani to ebite tata moi si oya biso pe tata moi si na kombo soko moni ndoki allié mutu seke tante to oncle na ya cédé quoi donc nga siko balinga siko nani a cédé nga donc tata moi si na nga ya bolingo a cédé nga balianga quoi on comprend secret non ya makama solo na ya génique makasi zo cartonné ezanga travail chaque jour omoni na koza na 7 animateur baza kuna chaque jour la suisse ba onka mutu chaque jour na 7 animateur kuna mena oyebisao ata moko tende za boye aya na crier siko bananga boye na otika micro tango na susa ba mutu eloko ezo ya te ngamosko na komo misusa mitu ngamo na mo créer ba plan nanga on comprend donc pour na musique na oloba musique eza musique ba misa ba on est dire ba travailler te to rolo ba bongo ba fa na avec le temps ba comprendre nga parce que ba outil ba mouvement ba outil ba quartier ba outil ba vision na ba sentiment na ba émotion na bon peut-être ya mususu on comprend mais mutu tellement so aye déjà na moi talent na ye voix na ye robo ya été faux jouer kaka avec le temps to fanda ba comprendre nga donc passe na nga yango no zo mona ke cri o to zo boa ka tam zo mo mutu aboa ka ngwaza te mais zo bini sara donc oya zui zo ndé parler en langue mo donc kombo wana no yese so masona kokombo no comprendre peut-être kokombo ndeni sus o to liaka o pourquoi on faisait ba forme mo mystique kokombo wana okanisa to peneza la kokombo me bali yango na posote eza bitabe bali yango na posote makemba bali yango na posote manga bali yango na posote on comprend sinon to ya robela na lizele o moko OK kokombre bali yango na posote apo beti 4 lettres on doit telo mo bona 2 cri wana
panzaka te kote ani okobela ti okobela 4 lettres oke poso kobela 4 lettres soko lié lobaka bien soko ke poso kobela 4 lettres puis lié nga na oloba bien na clair o nga na oloba yo kolobisanga jamais eloko biso pas ozobomba o comprendre likambo kolia kokompre poso lelo moni résultat likambo kolia bitabe poso lelo moni résultat likambo kolia vous comprendre lelo moni résultat mama yo 4 lettres omoni oloko tiango 4 lettres 4 lettres alokoti sikoni alokoti maladi ya 4 lettres parce que maladi ya 4 lettres eza ebele tika papa apesa Fredi Akimbe tika tosuki na wana voilà bomoni bosanti bakarese basimbi banene siko tobandi kombakage eza Romi de Mundibu kombakage ça veut dire que tosola nyonso tout sauf rien est-ce que on dit bien baba tosola à part ka kotuna ba question ezalaka donc na ndenge ya te na kombakage eza vérité tosolara oyo eza tamo boye soki babi kombakage toyambaka bino ba leader c'est-à-dire toyaka nde na ba vérité soki yo Robino Mundibu ya musique vérité ya musique ya vie na ngai o etali vie na ngai ya famille oya yo ya orchestre donc nyonso tout eza ka te yo bangani toleka kasi toleka wawa voilà lokola bosi bobandai makambo ya 4 lettres Robino Mundibu mutu nyonso toyebi 4 lettres eza sida Robino Mundibu mutu nyonso toyebi lero ozoba concombre okompare yango na eloko wana plan oyo yoyebe Robino Mundibu lere bazoloba bitabe balia yango na poso te c'est-à-dire o comprendre mamo eloko nga la lobi manga balia yango na poso tobi peke toche kokombo toche bitabe toche pe na manga wana eza kotrompe bato to trompe bato ndeni na likambo nazoboya nde olobisanga eloko oyo nga na lobi te osolobi yango déjà pourquoi bino bamisien congolais bozokende toujours na bêtise eza bêtise oh 4 lettres wana bon 4 lettres wana ngol banini tozonga na côté yo ozali 4 lettres ya bêtise 4 lettres si date bo eza bêtise nga kutu na yo comprendre ce que tokomi nga kuna zali na idée wana ondimi ke ya sida te o eza ekoza 4 lettres malade ya maba pezali maba ezali ah bien olobi sida te yo tondima maba ezali toza na gono ezali eza ka malade ya 4 lettres ozo comprendre malade ya 4 lettres so lukengo ko luka ko mona ma 4 lettres malade ya 4 lettres eza ebele ozo comprendre bon tozo ngana na sida ndenge olobi sida c'est bien bon na opesa quand même conseil kekeba kokene ngulu te sinon très 4 lettres akene ngulu te wapi akene ngulu te wapi mais ndenge yo ebike no bon toto message ozopesa conseil wana kamera ezotala yo pesa bango boye ke no sa eloko moko boye za conseil topesa yango teke musique tosala yango te pona mutu moko net na regrettaka artiste mo munene na mboka oyo asala vrai nzembo mo ya bien mais c'est comme ça s'attaquer na mutu moko no bana nani nzembo na yoka ya vieux jaloux on comprend ya ba jaloux basaka na mokili mais soko sala kiango na forme ke no sangisi yango ba jalousie ya ba forme belé ya ba tebele ngai so tamso ampleur moko boye ya mystique tanet nga na imba chanson lubi lu asomi mutu ka po ba yeba ya na imbela mutu moko te na imbela bato en général et ça mutu moko ta ko yemba tu jara nzembo wana tia libela so mutu ayembe on sait ka interpréter nga net style nzembo wana faga yembela ngo en généralité bato mais ya yembela ngo mutu moko omoni esuka pe place esuka donc voilà o ngai na oyemba teke no maladie moko so comprendre na oyembela Robinho maladie ebele ya Robinho orchestre na yo ezali awa bakosa oteke note soko libika mabetelo maboko te akozala kombakage est-ce que ozoba kozala kombakage osambwa yo nga nazosamba wawa yo tisi oyo mtu osamba amna osamba bato baolanda biso bayebi ke osamba ai nazosamba bato bapale bayebi ke non ce type a parfaitement raison parce que eza bêtise te déjà yo bengi yango bêtise d'ailleurs so obengi malade ya bêtise te sida eza bêtise te gono eza bêtise te maba eza bêtise te
ozo comprendre okolia pe nini okolia pe ouais so ngako na suki na 3 batu msuso balandi mute salaka na tournesol wana peut-être mobe mutaide omoni histoire nazo beta ya 4 lettres ozo comprendre tofanda ngana biso fanda na banchiki yo mobe nana tofanda na banchiki na ba deuxième CO ngana oyeba na ba deuxième CO déjà omona ba sengi bino mota mobo ba étudiant ba professeur mobo ba koti tamsuna ba sexe copal biso bana mike tona ba tuzai ba adolescent presque ba mineur on peut sabino ba cours wana bosko net par exemple ngako na pesa cours wana te yo opesika conseil nga na pesa cours wana te opesika conseil na des belé oyo to chaka 4 lettres to kala loketo ali lokuta papier pangusa yango basi ba binyango biso to beta 4 lettres donc voilà histoire ezali awa ezali onga na olobela ezali mateya donc voilà kolia biloko poso ya mabe kolia pe concombre obeli pe maba na poso obeli pe maba donc obela malade belé que tout na ba docteur ba ko expliquer donc voilà azopola donc voilà quoi mususu voilà azopola te parce que toza na makasi awa faut dire kimbe koto kuna mais koto yo toza na ndeko na biso abi do dan tout côté dans la case 3 journalistes contre un artiste qui est Robinho Mundibou cet après-midi. Cléboa toujours, merci beaucoup. Déjà, Masole Bandaki, 4 lettres, on a 4 questions. La première question, Robinho, Osimbi Musika, Okotikis Musika. Côté vraiment musique, j'ai recommencé quand même, de profiter, de féliciter quand même, et ça le au côté musique. Deuxième question, combat groupe no nini? Groupe no comme na nini? Combat groupe vraiment, combat groupe déjà, na bombiango, na dévoilé na dans combat groupe, mais na bimisango le loté, na bombiango, on comprend? Et bima et mukuna misa kombo wana posa obimisa ngome na bombe wana no posa obimisa ngome na bombe yango mukuna obimisa kombo wana ezala musique donc Robinho ndongo lobiki na koti musika c'est bien bon vraiment na koti musika pona za vraiment musika na ba musika quoi ndina ondi banong ndina lobanga mais na za musika bofona za pembeni ça va bofona za pembeni mais on a pembeni ba kitsanga afanika boya bana obina yeyo yoko wanzoza papa sona pembeni ba kitsanga il faut na za musika o muta ko simba ngate on comprendre et siko na ebite musika ngo yozo lobeleza ya musika ya jarnine tala pesa ngam mabiso andimi moi eloko mo musika moi disons osimbi gwamo musika o mutu mo asimbi o makasi quoi mutu mo asimbi vraiment o asali que non et propulser au mikolo nyonso na ebi ngana priaka naza chrétien na ebi nzambe na niveau na yebeli et na confiance en nzambe nzamba sa beto mbata omoni te omoni ko pona ni bino batakisi bokoma ko bata masima bakisi esima nzambe zela na tangisa nzambe se oyebi nzambe te tangisa nzambe na kiso kino déjà na informé que nzambe betara te Dieu ne frappe pas soki nzambe betara bino bosaka na nzambe moni nzambe wana akebilo onesko yangeba de la forêt na statistique de la forêt kati na yo statistique de la forêt kati na yo donc voilà la statistique de la forêt kati na yo les oiseaux de même plumage donc voilà soki nzambe betara fimbu nde toloba ke nzambe bo analyser ba to bo analyser makambo bien toloba ke nzambe betara dia pini na mabeo to salaka so nzambe aloba beta fimbu te biso to biso to ba to masumu nzambe vana na ngwene nzambe pona ngai nzambe pona ngaza nzamba bolingo bisi combien de personnes au l'exi déjà combien de personnes na bongisa nde batu na ne makambo na oteya na terre batu bazwa ba message na expliquer déjà batu nde bazwa ba comprendre que soki nzamba nzambe
talaka film mavanda ko Robino tala film ba muto mokili zo ba betio film ba biso santara ma ba on ewita na braza ba so film ba mukolo papa zonga ba ba komola na balabala ba bala tilo na balabala omoni o film ba mokili bongo film ba nzambe ezandeni pasteur andima nzambe makasi tolo ba keno do ponanga ndenge lobi na osonga na maloba na yo ya yo akimbeke nzambe soka beta nga beta nga fort na ndenge oyo na otanga parce que ozo kosela nzambe bat makambo bon ndana longolo ke nzambe abeta raté donc na tal soke nga na yebi nzambe déjà Dieu ne punit pas Dieu ne récompense pas Dieu ne juge pas parce que soki nzambe azalaka ki apinisaka biso a récompensaka biso apinisaka biso atikako tika donc voilà o nga na yebi musika oyo lobi par rapport na komi. Donc, Nazarana Nzambe Nanga, Dieu c'est l'amour. L'amour c'est la passion du bien. Et voilà, on a marché dans la liberté. Nazana bon, avant de continuer, deuxième question, troisième question, pardon. Nena Lobabo. On a posé question encore. Robino, Mundibu. Vous avez un problème à faire rigolo? Non, non, un problème n'a été. Un problème n'a été. Comment on a fait cette idée? Parce que on peut pas avoir idée dans la bazo ba idée na ngati nana zo idée no faire tala clip na nga générique na nga ya nini ya mbonzi komitungisa te papa to tengama tala clip na ya nini ya oya 4 minutes ya bimission tala omona ke za concept na nga eza idée na nga na pesi quand même pe idée que non nzembo wana soki ayembaka yango sepela na nzimba ngote na sepela na ngo me na mono ndire kana yembela kindengo lobi wana basaka biso ba mabe peut-être mabe basaki leki. On comprend na epi ba période ba makambo ba asibisaki période wana kozo musicien tenet inde na bona jouer belé baza ba nil ba lokote na former na souffrir ko lakisa ozo pa kimbe to pardon kolobate que ozo former ozo san parce que toujours comme orchestre comme groupe nobio sanante donc bazana no ba travailler na hote baza ba collaborateur ya yo comme groupe pesi bisote bon po groupe za la groupe faut zaka na ko oui faut zana ko au moins na botami basa déjà ba nini ba koli bazana na nini pour le moment ezana no Robinho Mundibu donc comme on a yo mo et son groupe bon combo ya groupe ya Robinho comme nango Robinho Mundibu à partir de l'auto yebi bongo ngana marchara na ba norme ngana marchara na baxizo son groupe donc voilà et avant groupe on appelle ça un combo il faut na koma net na shomi ndeka likolo ada de force naza na zoom bass ada force na seda solo ada force na gel gouvé à force na petit na ngai moko za na Cristiano a de force il faut na koma na 15 force moko boy na petit na mi bala ba danseuse baza wana ba petit wana ensemble ba ngo vraiment ba ngonde ba yebi ba a de force donc voilà na nyina koma na 15 force moko boy tellement ali na bimisi jusqu'au groupe na PCP combo pour ça là que non ndenge nazo kanisela ndenge pe salemela quoi on se comprend donc voilà tozaki na lisolo zo beta ya faire rigola na biso donc tanga ko muno zo tanga ko mutende bano wana olubaka mutu na biso master wana ndiko wana tanga ko mutu mais yo tangi kombo sali plaisir te bo uti sika moko papa président na biso doyen na biso ancien na biso faire rigola baboko nango pona ye donc voilà soki nzembo wana vieux jaloux moni nga mikolo na système ba microbe na ba sans microbe mikolo na lo ba keba na ba microbe na ba microbienne on se comprendre na lobité que septique pe bikuna bazo zikisa soki koboma pesi pomte biso to lo bela microbe donc voilà microbe wana na lobela ngo mutu moko te. Donc, na otalisa que non, na pesa un exemple clair que non mututu na vina ya na ba microbe et mututu na vina ya azala microbe pe pona mutu. Bref, ane biso ba tozala ba microbe pona Yesu Masia. Tolingaka ete tika Yesu ko Robinho tika Yesu pesa vandi na ngwene na etata Nzambe. Yo zalaka microbe ya nani? Balobaka il croit me connaître or que il me connaît bino bo kanisa ke boye binzambe o ke bozo me connaître ye zalaka totika mama Nzambe to mama muzika yo na muzika ozaki microbe ya nani jaloux na microbe ya eza sans jalousie neti président na biso fere ayemba nzembo vieux jaloux nga sikoyo na ye nango microbe siko microbe nanga ezali ke non te microbe eza mutu tu neti yo pe ndoza bozana batu mo botam so balinga kote abengi tam su mutu na yo na poser question sepe yo microbe ya nani
nabosani mikolo na Bosa nini? mikolo na microbe mutu te pona olinga batutu. Donc vous les microbes. Microbe na yo na musique. Oya nyonga yo na maison mère. Natanga komone. Nani? Boum te mebeta po. Pesela ngale boga mbote. Ah, te o cappuccino kutu te. Cappuccino te, cappuccino c'est un frère. Eh, cappuccino mutungana na yembi disque ta tikela ngai moko ya koyemba vocal na ngai. Eh, cappuccino kutu te. C'est là où yo kende wapi? C'est là nanti. Mais tangu na yesika nakuta ibango ti. Ngana yo kuta bango na yemba. Toke malembe. Pesela ngai o bangani. Pesela ngai héritier watana bembote. Héritier wata ba chance belé na carrière na yo. Longwa na distraction, zona kati ya distraction. Longwa na distraction, sala album na yo, yangonde bat baozela. Le reste c'est ce que tu fais pour le moment, c'est pas toi. C'est pour faire voir les gens aux aboy, aux alabo, c'est un peu important. Donc kota studio, c'est l'épisode disque na yo banzembo na yangonde toujours zela. Longwa na kati ya distraction. Parce que ozo comprendre te ko zona distraction. Ozo sala ozo kansondire ke no ekumba musika te. Za mayele na bike ozaka intelligent. Mais aux arapé na sagesse moroboy. Mais zonga na kata sagesse non parce que avoir l'intelligence et kokité, il faut arapé na sagesse, développer sagesse na yo, ou comprendre mam na lo ba kwa so 8 ans ya rolande émission yo, ou comprendre so qui peut batu na yo ba lande émission mam na lo na s'adresser directement comme conseil nanga. Donc voilà, tous ande album na on n'attend pas que oyembe la biso banzembo yemba dina ba wenge, c'est pas toi. On a énergie mutu mususu esprit mutu mususu. Donc on attend toi wata tozela yo toyoka banzembo toyoka ba générique toyoka poto to pe idée to développer pe mayele quoi. Donc voilà oyoka ki ningaza ki na Angola yena le roi de la forêt le beat na conclure déjà tout na biso oyoka ki na yoka ki on a conclure tout ba wana yo sozonga kine wanga de atonga na obima bango ba okota quoi oyoki mwa musuku ezali kuna makasi na Angola. Natika ile yanga na sali o yanga na beti bangana maamoniki nanga na beti ba miezi na beti ba Zulu Branco donc na beti ba salwana na zongi na ngai donc voilà bango ba kende ba production ba producteur na bango donc voilà siko pona nini yokei ozongi ba artiste msu ba kei ba zongi mais kokende ya le roi de la forêt héritier na fali ndeningisi yanga pe ningisaki yanga pe ningisa bato ningisa ete oh ningisa bato nakuta ikuna ko ningisa bato bakuta ikuna bato nakuta ikuna ningisa bango ke concert na biso esali mpiaka bopo robinyo obeta kuna bon nakuta ki mutu wana siko nana ngwa saki mpiaka ana tanga bakomba bato te awa eza permis aza kombakage komba mutu te za ndeza na kozwa kiti na bambio na zwi mesa na bambio ndi buso otali na aéroport bayako zwanga nde bayaka ozwa image yango za ezali so lingi bapesa bapesa yo akimi omonaki te bato bamona babetaka bato bakota na internet so obetika Robino Mundibu arrivé à Luanda Robino Mundibu concert Luanda omona ke no mamunine lekaki quoi. Donc voilà bayako yambanga et pas bato ebele na mona mata 7 car etelemi wana pona mutu kokota bazo wela nga moko nazala étonné 7 car ouais c'est cette voiture oyo ba privé à part bato misunde bayaki kuyana ba voiture na bango cortège mais au mutu ko to papa pour mema Robino mutu ko yango ekende na e voilà quoi so côté pas nani heureusement toute confiance belé pas ya popol lando mokonza kabelo to benga toujours sans microbe et ça là que non donc voilà quoi Kaiser de Lille mais Angola on yo kende yo moko voilà ba ya yambanga anana ba ya yambanga le rêve ma kitoko et le rêve ma bien à part nanga et pour la toute première fois na bima na kenda na mouvement on comprend na kenda na orchestre to beti be concert na biso kitoko tozongi pe meleki bien ba musicien pe tozongi siko tozo continuer ba évolution maramu ya maramu susu quoi to na studio disque na bino zoya donc voilà Dodan Tchele Dodan voilà 4 lettres 4 questions qu'il a 2 questions. Je pense que tant comme mon kenga ba bengsenga kaka na kacha kleboa na kacha kombaka tu vas lui Dodan yaka ba expliquer nga idéologie nango. Alors Robinho pourquoi au tchaka vocal la pamba na maison merci molongwe olongwa parce que ba personne nzembote il y avait les gens au ba frena yo au banga bituma yango olongwa na yo Robinho osa reproché combien un peu orgueilleux. Nous sommes le journaliste au milieu du peuple de la population
nous écoutons les autres artistes. C'est comme si Angola, deux génériques, et Saline Tikara, moi, ma Pekalikolo. Expliquez pourquoi d'abord ça et puis pourquoi le vocal moro longa maison et puis au pesanga droit d'auteur nangai. Droit d'auteur na ye na panza teke basimisi mbongo na muyibi azwa ngo koto to ye aye après émission apesa droit d'auteur. Oyobe yobe faut pesa droit d'auteur makambo bato yozwa na rappeler prompte na rappeler. Donc voilà koyeba koloba komesana makambo eza kokoma orgueillité koyeba koloba parce que libozo na bando sa ba émission trop te na comment comprendre que so batu ninga pe question il faut na répondre pe boy on se comprendre na za rapper un peu timide donc voilà koyeba koloba eza kokoma orgueillité koyeba makambo pe eza kokoma orgueillité kozana confiance na yo eza pe kokoma orgueillité. Oh, nga nde na ko comprendre oh na komi ko koma peut-être que ngwana mais ko koma orgueilleux pour nanine est-ce que pour ba pesa ko nzembo ba no peso chance té ba peso sa vocalement ba freiner sur molongo no maison mais autant ngeni on peut exemple moko mutu lokola Fabregas est-ce que bika chano nzembo na wengete abeta ba vocal c'est bien bon mais nzembo ngape vocal ebele ngape moko oyeba te nga eza misatu. Oh moko nde salima promotion makasi ebana ndemba bavon funo nyomambila mbambifo embila wele mal bingini dila munu tu fela kizoki dalaka lela mino kamino mankononga dolabi dola oh dolabi dola oh shelintiaka malaki ala sadak anibo. Donc voilà na ba parler ba kama yini mtasalango siko nyata siko oyo fula yo bolingo eza poison mortel kosalaka blague te na bolingo ekoki koboma yo echangeaka moto identité frère akomi païen ma sœur akomi amoureuse maître akomi taureau yuma akomi yanke obotama normal okomi anormal gimalela na boye na bonanga bolingo no ya 2 ans bolingo no ya 3 ans bolingo no ya 4 ans tozobina rumba na 1 ans zoko beta na 2 ans obinaka na 3 ans omoni teke komi contre temps papa vraiment sala choix na yo. Donc voilà oyemba kutu oyemba sans note donc voilà ba te be bo compa to yembi sans note donc to contrôler note te yo moko o sentir que oyemba liboso même orchestre na yo ba beteki maboko te mais oya mibale elekisi ke obini omundebu orchestre no bagangi bon eza grave te eza grave eza normal donc non solo passer nyonso eza ka bana non solo passer papa papa non solo passer mwana moko akobongisa yo papa okobota bana mibale pasi nini pasi que trop bon kaka même moko mutu bien na mibale mais ezanga mamba promotion nzembo basela promotion mingi yango wana ena o wana mukolo nzembo esprit azaki nango aboya linga te na kota na clip ozo comprendre eleka ndenge eleka bon ngamo pe na boyaka parce que ngamo nazanga ngamo pe fona yeba osambela eloko na nga quoi tant na mona geno yo sepela tende na yema na nzembo na yo ozo comprendre donc yango moni geno na sambela pe loko te na tika ngo pe zala po parce que tant sous vocal pe ko pesa pe nzembo succès hein nzembo neza nzembo pota eboa donc voilà tokutaki pena Robino en pleine répétition. Merci vraiment parce que vous accordez ce minute et à combat cage. Toboko kangi makasi parce na sima banane bazali oyo faut encadrer on a 4 répétition to ticket nanu mais tozongela ka et poto sur masolo les belé na kopesa kolo émission micro après donc ça koto yo dodan moto clôturer. Dans le baranabino combat cage yo za rendre problème mais malamu nango zara parce que to ya marane ba leader. Parce que ça n'a un des leaders. Robinho Mundebo, mobile à Pembe, à danger. Monde entier va au talayo. Bato yo, ba naoluka Robinho, babina ki ba yeyo, babina ki tokolongola, babilo kona tout wana. Ba talo parce que na ebike ozo promettre bango générique moko na décembre na ebité rôle bani pour na ba. Décembre lo ya te ye eza tiré teza
bazwa nde barumba bo parce que basengi siko Robino ayemba 4 lettres bozwango kaka eoya nango kaka mbala nsima ntango disque maposi ko disque vraiment il faut bima et na pour mettre kaka bango disque na bino ezo évoluer nazo continuer toujours à travailler et na studio pas na posa dédicace c'est le moment yango po bamisu bakoma o boaki biso te donc nalobaka toujours na angelo te pona bakeno funa dédicacer yo si tu as besoin qu'on te dédicace batanga kombo na yo obengi kaka obengi et ça la bien tokosola voilà donc toi peuple congolais donc voilà Robino na toujours na posa pe soutien mutu nyonso na posa soutenir nga obenga na plus de 143 89 75 32 606 plus de 143 89 75 32 606 donc voilà quoi na pesika ba mbote na batutu oyo balinganga Robino Mundibu Patrick Bitemo de Conventry kunzibilele na Londres na pesi ba mbote belé na Paulé Bwanga gaz na gaz ya Mireille Diamarar na pesi ba mbote na madame na yo madame na wa Ramos Itoko madame na yo na pesi mbote kombo kiminga Julien Noër Kamel Chili Mekatol la pession mbote yo pepe pesa dabie zela nanu l'impresario Claude Ndombasi babe nanga ke na tuno question on a bi ko soit yo no singaka réponse ozalaka Mario to ozalaka Mario te na ni marié ni Mario, nazara père de famille. Ça, madame Mbote. Napesi madame Mbote, madame Mbote. Madame nangai kombo na ye korokumba. Bana lelo madame yebela po baboyo. Bawanga niyo na kata émission mais ngana yebi nanga koma madame na pesi madame na biso Mbote yo bikaka eza bongote tanga komona et donc voilà quoi madame nanga déjà ye moi singa biko tanga kombo nanga te na boina za star donc voilà ba oye baka kombo na sim en plus biso na madame mo balinga otanga tanga kombo na ye na ebite azo kanisa nini a calculer nini donc voilà quoi ngana na madame mo balinga kutu kombo ne batanga tanga okimiango bien kimiongo bien. Oh, mais non, le mambo ya solo. Soza na madame moko kodokumba. Koba madame rythme. Oma botongo moi ba mo ya suka aussi so beti comme ça. Merci beaucoup un artiste déjà Aza vraiment malin. Kimi biso mais vraiment malin. Merci à l'artiste Robino. Voilà, Naina Loba Mbote Mingi Babi, mes condoléances vraiment à mon vieux Pierrot Boale depuis au Canada. Mes condoléances à vous. Et aussi de plus attristé au père de oncle non depuis au Canada. Merci na Akasia Mouyaya, papa de Fitricia. Merci beaucoup à toi depuis au Paris. Merci à toi Evra Bissangou, l'homme en la poche quand même, bazui wapi. Bazui wapi. Evra Bissangou, merci beaucoup à vous. Babi moi n'a pas eu BMW balobi mbongo dollarisé maboko mba poto. Merci beaucoup Evra Bissangou. Merci à Malane Kassanga depuis Paris. Merci à Nicole Vangou. Merci beaucoup à vous la PC micro nandekolanga. Merci na yo de la nation à 5 de monde nga émission collection na bi que kalaming te monde na Kleboa www.kleboa.com. Bisous numéro de contact 243 990 310 228 243 990 310 228. Merci à toi Herman Emporio Babi Kleboa et aussi Mbabana Herman Emporio de la nation. Moi pour imiter Herman et ça les bien. Merci Bandekwa Kleboa Bobingsa Guidodan, merci à trop, merci partout Bolande Bisso, na robos na raté l'homme à la Porsche Cayenne, merci depuis Miki Lolande Bisso, Bana Potonios Bomoni Nenge Robino Mundi Wayande Bisso et Zarande Boye en tout cas. Kimia et rien na mabota po Dodan Kande Kota te